Tout le monde a kato wana. Il va balabala au sénateur. Tout le balabala au wakadi. Tout les ans de n'engagé. Donc tout le temps tout le monde film tout le monde n'engagé. Tout le monde a un souci. Il y a un boka na biso moko. Ce que nous non, il faut Kinshasa de peto. Kinshasa de peto et il y a changement de mentalité. Kinshasa de peto il y a un changement de mentalité. Tout petit cas, makanisi bizaleli ya mabe toujours malamu. Baba la ko bokasi. Itaga, lowa. La même bato a démarré dès l'école, wakading. Baba kato et comme un marché pirate. On dit à la premier citoyen du Congo. Là solo. Beaucoup connaissent ma boque. Bon. À la premier citoyen du Congo, de la République, du Sokondi. Le peuple union sur le monde, on a besoin de progrès, on a besoin de développement. Du ce que le cola, l'autre va dire, on a besoin de progrès. La population union sur, il y a Matite, il y a Lemba, il y a Makala, il y a Selembaou, il y a Mongafou, là-bas, on va pour s'appeler un progrès. Abonnez-vous sur aux alentours du marché central. Nabandeko o bazali na ba magasin, bazali na ba shop, toujours aux alentours du marché central. Ya walelo ba yaki koyoka yo, na ba recommandation na yo par rapport ya vision na yo ya kin bopeto pendenge ozali ko bomisela bango, ba avenue na bango, pendenge ozali ko tongela bango zando na kati ya commune na bango. Ngakombo na nga Bokonzo Ntombi. Navani na Loa 65 na commune ya Kinshasa. Bonjour Mokonzi, ngai Mama Marthe, navandi na Louvre, quartier Madimba 97. Ngai kombo na nga Mama Ipoma Mongengo, navandi na Itaga 79 à pembeni ya marché central. Bonjour Son Excellence Monsieur le Gouverneur, je me nomme Aïda Odroche Fwamba, je suis résident et propriétaire à Loa 71 ans. Merci. Ngakombo na nga Mama Rebecca Basila, navandi na Loa 72 na quartier Madimba, pene pere na zando munene. Ngakombo na nga Idriss Tisola Thérèse, navandi na Kato 64 na quartier Madimba. Ngakombo na nga Fredin Nzeza Masamba, naye ko représenter établissement VVB Siri Kasavu Bulo. Nga Rigen Kakisa, navandi na Njil quartier de na gérant magasin Charan Wakading presque à Sabou. Nous avons parlementaire de Bouya IDPS, nous avons géré un magasin, mais aussi à Kassai Commerce. Excellence Emmanuel Walbassou, nous avons parlementaire debout, membre parlementaire debout de l'école. Nous avons Aris Mongolo, nous avons un magasin Béni, nous avons représenté le magasin, nous avons combattu IDPS, secrétaire. Armand Mayamba, le coordinateur des parlementaires debout, Grand Marché, et puis le responsable durant, il y a Tom Béni, au Nazo Kampala, comme assemblée. Je suis là pour te sauver. Nasengi bino botondi menesi ndenge boye tokutana na bino lelo oyo. Boyebi awa mboka na biso Congo. Boga ngo na sango pe parce que pour na mboka batu musu bazulu la mboka na bino babi mboka na bino c'est le pays le plus riche. Eza boyete. Babi mboka na bino ba richesse eza na mboka na bino egoyi kolesa Afrique momba. Boga ngo mais eza solo te. Na été so bino pour contredire ngai. Mais so que
au na Belgique, au na France, au na Allemagne, au monde banzela na banda ko ezaka ndenge moko. Nakosi? Eza ndenge onati. Pourquoi? Parce que bango baza na esprit ya concurrence. Baninga so basali biso peto sala. Baninga so basali ba immeuble kitoko, bango ba français so basali ba immeuble kitoko, ba allemand il faut baninga basala o ko le kabango. Ba allemand so basali ba train kitoko, ba français pe baninga ko sala, ba ko sala TGV, le train le plus rapide. So baninga basali ba autoroute et pas na bango pe basali. Mais ce qu'on est en Afrique, oui, Otali, biso na Congo, Brazzaville, Kinshasa na Brazzaville. Et ça à peu près n'importe quoi. Banda ko, il y a neti kaka, hein? Misu sous neti, misu à malam. Mais Bakonzi, et de la Congo Kinshasa, et de la Congo Brazzaville, bazo la moi makasi, babongisa. Et ça beauté. Biso pe na kati Afrique tozala mwa momekano na biso eza boyete to meka kusala koleka baninga mais biso Congo Kinshasa tozala capacité ya kusala mingi koleka Congo Brazzaville parce que nous avons des moyens. C'est-à-dire peuple nyonso ya monde bazala besoin il y a progrès, bazala besoin il y a développement. Biso pe lokola nde to vandia to na besoin de progrès. La population nyonso il y a Matete, il y a Lemba, il y a Makala, il y a Selembaou, il y a Mongafula, pour ça payer un progrès. Soutali, Makala Selembaou, on a 5 000 $. Mais depuis tout ça, Balaba et Lengesa, est commis 50 000, 60 000. Hein? Parce que bazui nzela bazwa ko sepela nzela. C'est-à-dire que nanzela na commerce et le qui motu et le bosu nzela. Parce que nzela e ko bikisa yo moto. Nzela e ko permettre yo moto o lo ngana ndako na yo o kuma musala à l'heure. Ba ko la bokas. Itaga Loa. La moni bato a démarré de l'école Wakading. Balabala kato et comment ba marché pirate. Ba koti bokasa. Nzele kangami et comme marché pirate. Balabala nyonso wana tango za okoma ba marché pirate. Et là otia bosoto, et là otia mbindo. Mbidongo pe ko batwa longola bazo longola te bazo tekaka likolo ya mbindo likolo so tali bazo baka salite le biso ba tie su ba mesa likolo ya salite wana baza ko teka so tali ba vini kato wana ezaki ba balabala mo osana te utali ba balabala wakading utali zando ndenge ezalaki. Donc tout à l'heure, je donne la film, tout est bas. Ndenge tout quoi que na souci, ya mboka na biso moko. Pambate, ils ont dit Sony, makasi, pe mawamingi. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Souci, nanga, ils ont dit notre ministre des Travaux publics, à Kende, à ça l'état de besoin, tout fungola bababa nyonso, tout ça la marquage au sol, tout fungola, tout ça arrêt de bus. Bokassa, Ekota, Naba Abrobus, Ekota, Wakadinge Fungama, Itaga, et Banda Bokassa, Ti, Balbala Monene, Ti, na 24 novembre. D'accord, aussi? Donc, tout ce sous-là, tout est ndenge nini, tout regarder, bisika tout vendre la propre. Bapaya, ba okuta biso, tous appels en boca ya propre. Le lot tout commis na président de la République. Barbie à la premier citoyen ya Congo. Et là sur l'autre. Bobe tenir ma boca. Bon.
le premier citoyen, il y a Congo, de la République, Bisso Tondimi. Mais, à l'Union africaine, non, et coquité, il faut tout comme ça, premier citoyen, il y a Afrique. A comme président de l'Union africaine, c'est-à-dire que ceux qui va payer, bailler Namboka la Bisso, babi, babetamo tour. Tour la sonde. Tour la sonde makasia. Bisso tobi non, il faut Kinshasa bopeto. Kinshasa bopeto et il changement de mentalité. Kinshasa bopeto ezaka eloko moko changement de mentalité. Totika makanisi bizaleli ya mabe tozo ya malamu. Bisika tozali kobwaka bosoto totika kobwaka. Toyeba ndenge nini ya kosimba bisika tozali ezala peto. ezali autodétermination ya biso moko ba congolais. Moto kali kolinga mboka na yo ko yo azali te. Abonnez-vous sur